nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika batango ekoki apempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Kinshasa eningani, Kinshasa esepeli na ntina nini? Na ntina boyei ya Tata Nzambe Papa Simoni Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération Outa Mokolo Mwalobi le 2 septembre 2023 Omboka, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, fidèles internautes, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre grande chaîne d'évangélisation Menga Kimbangu Télévision. Na émission na biloto lobela mama muli ya mokolo mwalelo tongo to sito yaki pona koyoka maloba mosantu et pas ya source intéressable nzete ya bomoi source de vie nzela solo pe ya kimia biso na bino bandeko balandi totikala wana poto yoka mongongo ya yawe tongo ya mboete mabondeli ya mokolo mwalelo culte action de grâce et kokako banda. Merci suivant.
Motango moke natatalela biso likambo yo ozwi ya banana yo ya pasi komolela biso kototonga Yerusalemi kobela mpe mikakatano ya motindo na motindo eleki mingi kasi tozangi bozwi yo Nzambe na biso ozangi eloko te kokatela biso likambo yo yo Nzambe na biso ozangi eloko te kokatela biso likambo yo na mosolo nde toliaka tolatelaka na yango tokosunga mabota mpe kotonga lingomba bamindele batunaki yo yo moto ozangi mbongo ndenge nini okotonga lingomba kaso yanolelaki bango mbongo nanga nde bato nanga mokolo ezali bokombo nango tata fongolela biso tozala na kozila yo koleka tata fongolela biso tozala na kozila yo koleka. Yo moto zangi mbongo ndenge nini okotonga lingomba kaso yanolelaki bango kombo nanga nde bato nanga mokolo ezali bokombo nango tata fongolela biso tozala na kozwi yo koleka tata fongolela biso tozala na Tata
oyi. Evangelisme oyi. Evangelisme oyi. Espoir, dimanche, église universelle. Gamba oyi. Gamba oyi. Gamba oyi. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eounouye! Embazie! Loubia Kouloui! Na ndimi penza ke bango misato baza na biso awa. Solo baza mosika te baza na biso pene. Moi naloba mingi eza te nyonso nazwi ya. Oyo nyonso nakoloba nayebi ke bokokende nango. Boye te ekokota na motema be ekokota na motema. Le 12 septembre. Mbotama ya nani? Le 12 septembre. Kokangama ya nani? Le 12 septembre. Santa ya nani? 100 ans ya papa Kimba. Botama ya papa Kimba. Kokangama ya nani? Yako wepeke. Oye laksike akagamaka ye mokote. Na bakoko na biso. Bongo be bongo te. Sikoyo biso nyonso tozali awa tozali bansasi la. Bongo be bongo te. Sikoyo biso bansasi la. Toyoksa bango nsoni. Yango tolingo tobanda ndako ya bakoko na biso. Tosala be tosala te. Likambo mpenza na yeli awa biso ba jeune toyokana. Likambo komi na maboko na biso moko. Tosala be tosala te. Na ye kozwa nde biloko wana tobandela mosala toyokani ya? Denge mosalaka mituka ya sima ezanga te, mituka mabende ezanga te, batol pe ezanga te, na ba mabaya lokona nde yango nde tokobandela mosala toyokani ya? Kanisa nani oyo 4e génération oyo Nzambe alobaki akoningisa mokili
mokilize koningana biso tolingi kimia na kimia nzambe akopesa biso ya mingi tala na mokili mobimba de lundi à vendredi biloko nyonso asalaki na maloba ntango tokomi samedi moto asalaki ye na nini na maboko na ye moko biso bie biso te nzembo nyonso boliembi na lania biso nyonso tolobi tobengana satana boye te po ezalaka samedi wana aza kozwa nzembo na ye mpona alors na samedi wana satana mpe azalaki na ye ntango nzambe azosala motu bongo mpe bongo te eske azalaka na biso kaka ntango nyonso bongo te eske azalaka na biso kaka ntango nyonso akende be akende te yango tolobi totonga kaka Yerusalemi totelemile esika ya nini ya Yerusalemi bamba te ekosila sikoyo te batrouble ezali kaka kamo mpe ya makasi ezali kaka ezokozala eza koya kasi suka nango likambo monene nzambe akosala toyokani mingi na tomoni yango te oyo satana abongisi po ete bato na ye basofrir kasi toyebi epa tozokende suka likambo ekosala nini tala mokili mobimba ndenge ezali kasi yo mwana RDC toza kososola te toza koyeba te likangamo ekangami wapi awa epa na biso soki biso nyonso toyokani tokomi na kimia tozala nzambe adeside likambo na ye omonake RDC mokili mobimba bakoya wapi na awa na RDC ndenge bato bafutaka baavion bakamion banini bakoluka biso mpe ndenge wana awa na RDC tobongisa yango tozala boyokani RDC kaka likambo ekwei na mokili likambo ekwei na Afrique likambo ekwei na Congo ale jejeki likambo likweya na mokili likambo likweya na Afrika likambo likweya na Kongo bato ya mayele basangana bayekola yango bato ya bwanya basangana basosola yango banganga nzambe malili basangana basakola yango likambo
Oh
Nzambe aloba likambo wana be aloba te. Likambo ekweye na mokili, likambo ekweye na Afrika, likambo ekweye na Congo. Bolingi nini sikoyo? Ngai naye kozwa biloko ya yenu selemi na bajene. Bokopesa vile bokopesa te.
Kimbangi Soumaï. N'a eu réponse là. Maman est déjà pour ça y a 6 mois. Émotion est salinga. Parce que ma communion se doit koloba. Réponse est en Nzembo. Bon côté. Et mon anité. Bisoba jeune. Dès que tu as koloba lango. Tout est la makamoyo. Pour ceux qui ont sali makasi tolongi likambo wana nzambe akosala yango. Bapapa balobaki na biso programme ezali na biso les 3 Congo. Congo Angola, Congo RDC, Congo Brazzaville. Du côté ya Afrique. Afrique mokili mobimba. Bongo te. Boyokani ezala na biso. Na mokili ndenge bazwa kolanda biso, biso soki to BBC a bakozala na esengo te. Tokozwa ngambo be tokozwa ngambo te. Tonga na bomi secrete. Les 3 Congo tokomema Afrique, Afrique mokili mobimba. Biso soki to bongisi te les 3 Congo tokozala na problème na mokili mobimba. Likambo wana ekweyelaki na biso. Angola, RDC, Brazzaville. Devoir monene toza nango biso na biso toyokana. Totiana tozala na kimia les 3 Congo. Kambo tozoyoka na internet kofinga na koloba makambo mabe totika yango. Wana te yokobongisa biso. Likambo ekweyelaki mpa na biso ya monene ya loposo mwindo. Tata Kimbangu asalaki 30 ans na boloko mpona kobikisa loposo mwindo. Biso mpe kaka totelemi na esika wana. Bongo te. Nga meme nake na leta nakendaka mpona kofunda bato te. Tukendaka mpona intere ya eglise na ya bato. Toyokani ya? Biso tofundaka te. Me bamosusu akendaka mpona kofunda biso bakimbangiste. Bakofunda biso toza na nkamba te. Biso tolandaka wana te. Po eza ya liboso ekozala ya minene. Hello. Là, on le dans l'église, va tenir ce barreau, on a manqué le robinda. Bajene, totel manali kambo oyo. Bino bato bosambe la kabozwaka nini. Me eloko ezali oyo nzambe aza kozelela mpona biso bato sambelaka. Bongo te. Tozala makasi na kobondela mpo nzambe azali. Satana mpe akosamba. Me Satana mpe mokolo wana akoloba bakoselanga makambo. Akoloba be akoloba te. Soki likambo mabe ezali Satana mpe akolobi te. Ngai te. Me biso mpe toyebi kaka ye kaka. Ye kaka te bie ye kaka te. Akende bie vanda. Bongo okende wapi?
Autre yébike, basil de temps, ezali na nebele. Kasi suka likamotama yo komonana. Ah, okoluka place. Na lobi pe mingi, pour na biso ba jeune, na ye kozwa biloko ya msala na kenda ngo na nkamba. Ezali bi ezali te. Na silisi na komba tata mwana pe tata wani mosanto. Amen. Amen. Kimbangiso ye! Esengo bia sengo te! Esengo na libote ezali na Yawe Nzambe na bango. Biso tozali na Nzambe esengo bia sengo te! Totonda liloba esantu. Oye uti na munoko ya Yawe Nzambe na biso. Mokili balobi Nzambe azalaka te. Nzambe yeyo ya salaka biso te. Mokili bazali na tor. Tika totonda liloba ya nguya na kombo misato ya bule. Na kombo ya tata. Ya mwana. Ya molimo santo. Yawe sindika bana na yo. Tobondela. Tata Nzambe, Kolois tata molimo santo. Bobate la kibiso na butu. Bobate la biso pe mukolo ya lelo. Eza mukolo ya yenga. Biso bana na yo nyonso tomibongisi. Po lelo toye po toyoka matei pe tosala misala. Zana biso ebandeli ti suka. Bomba biso batela biso kimieza la biso. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Luenda gambote. Mbote papa. Mbote. Tongo tokotaka de centre d'accueil mpona koyoka maloba ya tata Nzambe. En tant que jeune d'impression na ezali nini natina ya boyeyi ya tata molimo santo kwa kotala kamera mpe kosunga biso na matalatala mpo mokili bamona nani wana bayambi na bandako na bango. Merci beaucoup maloba ezali omoka. Bon, merci maman. Na kombo tata mwana mpe molimo santu. Kombo na ngai eza bongo papa Glody Bachele. Nazali fliquiste na paroisse ya Bukama na Lingwala. Sango ya boyeyi ya tata molimo mosantu toyebi biso nyonso ke soki mwana yoki sango ya boyeyi ya tata na ye akomaka na ekene. E na biso nyonso kimbangiste nyonso ayebi ke na nzela ya misala nde tokotongaka kamba elukelemi mpe tokosalaka misala ya lingomba. Donc toyebi biso nyonso testament tozalaka nango ya papa Fumambanja ete soki totongi elukelemi te mpasi na biso ekosila te. Nde na yango déjà premièrement tosepeli makasi na boyeyi ya tata molimo santu pamba te toyebi boyeyi na ye ememelaka biso makambo ebele. Donc toza sûr et certain que déjà ndenge atiaki makolo na ye awa na engomba Kinshasa toza ya kosepela. Nde na bandeko oyo mosusu tomeka kolamuka na pongi to répondre na baoyo ezali kosengama epai na biso po ete tokoka kotunga lingomba na biso tozwa mapamboli mpe mpona nini te tosepela mokolo matuka. Merci. Mbote mama. Mbote mama Falon. Tozali na esengo ya mokolo moyenga biso nyonso kosangana awa mpona kosambela elongo na tata Kimbangu kuta mokolo malobi ayelaki biso. En tant que jeune boyambi ndenge nini boyeyi ya papa ya liboso ya mboye te tobanda nanu okopesa kombo mpo bato bazali kolanda bino mpe wapi ofandaka esika nini outi mpe koyanola na mituna na biso. Merci beaucoup mama Falon. Nga kombo na nga mama na dada la joie. Nafandi na Tunisie. Nayaki mpona kokutana na papa nayaki depuis année passée. Siko lelo pe nazo kokutana ndeti ena na nga lelo pe esali ke papa SKK aye awa na mboka Kinshasa. En tout cas toza na esengo makasi po Nzambe na biso akomi. Ntango Nzambe akomi bapasi esili makambo nyonso esili. Donc toyebi ke solution na makambo na biso nyonso ezwami. Yango moni toye lelo na centre d'accueil awa toye kokumisa ye mpo Nzambe alia kaka masanjo lina nkembo toye kokumisa ye toza na esengo makasi mpe en plus ayebisi biso ayeli nde makambo ya mosala. Papa Dialunga ayebisaka biso soki totongi nkamba te
tokopambolama te Afrique na biso ekozala kaka boye yango biso bana papa toyebi ke il faut totonga nkamba donc toye makasi lelo donc opesi mbwa boyi basake eza ya kotonda nde eza boye papa fo sentir ke bana na ye bazali bamindele batunaka ye Kimbangu wapi mbongo na yo alobi mbongo na nga nde batu na ngai donc biso batu na ye biso ye yo nga mama na dada la joie mama pardon na bandimi nyonso bozomona mobimba oyo toye po topesa papa sino Kimbangu ntangani maboko topese maboko ayeba ke aza na bana na ye biso ba oyo tozali. Merci beaucoup maman la joie molandi ya menga Kimbangu télévision depuis Tunisie vous profitez beaucoup de bande kwa Tunisie c'est vraiment pas s'abonner na chaîne. Vraiment napesi papa na biso Hervé Pembele mbote yende azali mbuta na biso kuna na mboka Tunisie vraiment papa s'abonner yo moko yebi kuna wifi ya kosakanela te eza koluka mega te s'abonner na menga Kimbangu napesi pe papa Steve King aye deja ana Kinshasa mbote na yebi deja tokukuta na ye awa na centre d'accueil napesi mama Mersa mbote mama Chimene mbote napesi Julia ma fille mbote napesi bino nyonso bana Tunisie mbote na groupe na biso info Kimbangiste atolobelaka mpona kosala mosala papa Shelta kuna na mboka Soyo napesi mbote papa Bodeli na mboka Brazzaville napesi bino nyonso bambote merci beaucoup maman la joie. Mbote maman journaliste. Olimbisa to déranger on a ici quand on est à Moussala, to moni en plein travail en tant que moko sécurité de l'église ou to moko malobi to yambaki yawe na kati ya Kinshasa. Ko ko ebisa biso ndenge nini sécurité de l'église a milengela ki par rapport pe ya boye ya tata mokonzi ya bule. Merci maman journaliste. Comme on a papa Desmond Chanjola, ali surveillant ala tali mo papa Simon ki mo kera mo soto nzambe kala ne omoni la main la tili mo sa musala. To yoka kimbela ya mokonzi abula za na mboka Kinshasa pamba te depuis na kamba alobi ete Kinshasa nezali miroir ana na posa biloko ya musala ana na pomna photo ta to tonga sa libanga pona otongi ndaka bana kole misala bala pe yango na bani ya nzela ya chemin de la passion mais yango na papa mokonzi abule abia na Kinshasa po to tia maboko yango mokonzi tonga to kimbela wana ntaka ba sécurité to soki ba disposition sécurité pona koyeba ko ya mokonzi omonaki nde mokonzi ayaki ndenge mosala esalamaki lelo mokolo ya dimanche toza kosepela ngo na yawe papa Simon imokela mosusu nzambe nde toza liboso awa na poste na porte d'entrée ya centre d'accueil mpona kolengela kokengela nde bandimi bazokotata lingo papa Simon Imbangu kangana matondo mingi mbuta mpe profiter de l'occasion pour présenter bino bafélicitation mpo lelo classement ya mituka na encombrement ya bato bayaka kotekela bana tataki moko mpona kobetisa bango mabonde mabaku bazali mpenza mosika na bachaîne na mbela tata betaki na bachaîne en tant que sécurité to kosala sécurité kaza kati ya botongi nini okokotasa na mokili mobimba oyo bayebi ke nzambe azali na Congo mpe na Kinshasa na ngonga oyo. Merci moi journaliste oyo tokoki kotalisa bajeune ezali ke yawe papa Simon Imbangu otangani na ntongo ya lelo ntongo emaki kosola magroupe ainsiste mpo biso bajeune alobi ayeli biso bajeune ayeli biso bajeune atuni biso tokopesa ye te tokopesa ye te alors biso bajeune torépondre papa tokopesa biloko na nko nyonso tokopesa biloko na nko nyonso tu papa biso topesa ye asengi biso ciment asengi biso babarre de fer nde akozwa biloko ya mosala nde yango wana biso bajeune ataka mbela jeune nyonso mpe ozali tose mobilize mpo papa Simon Imbangu maboko mpona ndaka bana kole esila mpona mpe chemin de la passion mpe esila so nzambe asepe biso ozima pamboli. Merci beaucoup Mbuta tokozwa bino tambola ete totiki bino bokotina. Merci beaucoup maman journaliste. Merci maman journaliste. Otelemi wana misala na mituka etema place ote mituka etema ati mokonzi mbote mama ezali biso bandeko na bino ya menga Kimbangu télévision na kati ya centre d'accueil na mbela tina ya mbela totonisa mine esengo mpona komona ordre ndenge kani lolenge kani bozali kokamba sécurité ya lingomba mbela nini bokoki kobeta na bandimi to mpe na ba gauche oyo bazali kelelo tata ye na ntina ya kosala mosala mpona kimia oyo nyonso ezala kasi tozali kosala yango de travail pamba te esika nzambe akofandaka esika ya kimia mpoka kotalisa na biso mpo mokili mobimba eyoka surveillance Kimbangiste ndenge bazali kokommunike. Pardon chef. Merci beaucoup maman journaliste tozali penza kotala
ndenge na lotomo ya tata Mokonzabule ndenge azali awa oyeba ko assurer sécurité na ye, sécurité ya bandimi pe biloko na bango. Ndakisa ndenge omoni libanda awa mituka ezali ebele. Mituka penza ezali ebele. Ba transfert ko ya aye komema bandimi. Pona ko sécuriser bandimi na biso bazonga na kimia. Yango to pesa bango ba disposition ya kolakisa bango esika nini ba transport wane kozalela oyo kokende ba ligne ya Kimbudi, ya Ipene, ya Kinkole, Sainte-Thérèse, Bon Marché. Ti ba bukama nyonso wana kuna. Yango wana nde tozopesa ba instruction wana. Donc merci vraiment to sepeli makasi ndenge initiative oyo repro papa pasteur provincial papa Urbain Swalenge azui na bandimi na ye yango pe biso ba surveillant tokotika boyete toza toujours wana ozage pe kopesa mela na ba surveillant ete bazala vigilant na bandimi et puis pe na ba paya oyo bazoya na kati na engomba ya tata Simon Kimbangu po ba yoki mela ya tata Mokonzabule ke azali awa na Kinshasa yango wana tozosala toujours mosala ya kokengela pe ko betela sete mingi na ba ndimi pe na ba surveillant bazala penza na lolenge ya kosalela mosala matondo mingi mbuta mbela na bino yokani lolenge kande pipi bolo kosala mosala biso tozali kotalisa ete attachement na biso ezali epa tata Mokonzabule kasi pesi biso komote mbuta mokili mombe kolanda bino nani wana bayambi na bandako na bango ngai kombo na ngai papa Nyami Makanda Rodrigue nazali OPS provincial adjoint na mouvement social de surveillance kimbangiste o etali sécurité ya lingomba ya tata Mokonzabule biloko na ye bandimi pe biloko ya bandimi matondo mingi toyoki ndenge nini sécurité sili koloba totikali wana kaka merci beaucoup tozali kokoma na kotalisa bino sécurité ya batata moni mosato ndenge nini bazali kosala toyebi awa na protocole kimbangiste penepene ya papa mbuta mbote na bino mbote mama journaliste tomoni ntango nyonso ya basali na kati ya batata moni mosato tosili kotelema na kosala kitoko kosalaka na eyamba na ye ngamba na kosenda pesa biso makalisi na bino ndenge nini bominangi lepate mokolo mwa lelo misala eyalaka nango kasi ya mokolo mwa lelo ezali kitoko mpe na esengo yango bazali kotala bino bokopesa biso kombo po boyebisa na bino ndenge nini boyebisa na biso pardon ndenge nini boso bomilengeli po ete mosala ebima sisi kitoko koleka na kombo tata mwana mpe tata molimo santu nga kombo na nga papa Vani azali protocole azali chef de poule et puis nazali diacre na niveau lingomba lelo ezali d'abord dimanche toyokaki mbele te papa ye papa azali ya mokili mobimba même ozalaki maladi soki oyoki kaka papa aza koya en tout cas il faut koma kaka na centre yango moni baprotocole nyonso toye totandami mpo ete topesa papa maboko na misala na ye ndenge ayelaki biso na kati na mokili asengi biso babar asengi biso basima asengi biso mabaya bamabende biso mpe baprotocole tozali bandimi donc nyonso wana biso mpe tokosala nini tokopesa mpo ezali misala na ye donc toza na esengo ndenge papa depuis lobi akomaki service ya protocole awa tokabwani bamosusu bazali na bipai bamisusu baza to nde nalia tokabwani donc esengo na biso vraiment ezali ya ndenge mosusu mpo tomoni nzambe na biso asali nini asia ye vraiment mama journaliste merci na mosala mpe boza kosala sango na biso ezali kotambola mokili mobimba mpo moto akopesa biso réseau tour oyo aza te biso nyonso toza ya kolamuka na ntina na mosala papa voilà merci oyo tokwai koloba yango wana